Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'or. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'or. Zamba vandaka te nandako oyo moto adongi. Zamba vandaka te nandako oyo moto adongi. Yakuna yeza motema na yo, yakuna yeza motema na yo. Tika mabe kangama na Yesu, tika mabe kangama na Yesu. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'or. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'or. Zamba vandaka te nandako oyo moto adongi. Zamba vandaka te nandako oyo moto adongi. Takuna yeza motema na yo, takuna yeza motema na yo. Tika mabe kangama na Yesu, tika mabe kangama na Yesu. Quelle grâce! Na pesi Didi son mbote, na pesi tonton de tonton mbote, na pesi mama lia mbote, ngaza na kana bino. Nga na kama mama rifa te, mama rifa muta loyenge. Ah mama 59 ans ya loyenge, avant na Londres kuna loyenge na loyenge. Voilà, ayango aye ayazo bebisa. Aoti aya Antoine berreur. Ya Antoine za mutu moko ana besoin bebisa ki ba vérité. Ngali bifi na nga wala, c'est un intellectuel. Malgré ça na makamla ye, mais linga bato bebisa ki vérité. Mais dommage ba tutu ba pa na ye, ba lèche bot. Voilà, bazawana ba pesa ba mbongo, bazawana na balinde kona ye. Bazawana ba lesa bango, tutu roba ume na poto, akenda Londres na mukanda na ngala pesa kende Londres. Oh, tutu roba. Oui, muta benga na pesa mukanda Adeli Shimba. Cousin na ye que je dis bonjour. Adelbert, comment peut moto na Nzambe. Oh, Adelbert. Quelle grâce. Omoni voilà, ndeko Charles Shimba. Ozomona. Donc siko yo Adeli muta benga nga frère. Wana soki na ba nona so combien. Pambola, émission Tolobe la vie. Pona ye, ponanga, pona biso. Quelle grâce! Alléluia. Nzambe papa, sunga biso Tolobe la vie. Sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba. Kitoko ya papiken pesa bwanya tokende liboso yawe pesa makoki tozangelo kote bobana na yo atema Nzambe papa sunga biso Tolobe la vie sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba. Kitoko ya papigene pesa bwanya tokende liboso yawe pesa makoki tozangelo kote obana na yo patema yawe papa ndeko nanga keba na bemission yo landaka na réseaux sociaux misusu ekoki komema yo na lifelongo. Tolobe la vie appartient à Dieu, la vie c'est Jésus. Émission kitoko epesa kabanya. Oyoka biyoka yoka te. Nzambe papa, sunga biso Tolobe la vie. Sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba. Émission kitoko ya papigen pesa bwanya tokende liboso yawe
pesa makoki tozangeloko te bana na yo ateyama yawe Nzambe papa sunga biso tolobela vie sunga biso toteya baninga alongwa na vi ya kidiba yawe papa emission kitoko ya papi kende pesa bonya pesa makoki tobondeli Quelle grâce! Quelle grâce! Voilà, donc amen. Encore une fois, Mbote Nabino partout. Bino vous dispose à temps ya kolanda biso na tolo de la vie officielle vraiment Mbote Nabino merci la confiance au boza kopesa biso souci na biso ezali vraiment tout bimisa bato nabokangama nde balobaka tout bimisa bato na kati ya makambo mabe voilà parce que chemise aka mo biso sotozo luka nzela boko nzali likolo voilà merci la grande équipe à tolo de la vie Washington merci na yo merci na Eric Shimanoka na zomona les sous Jérimbo na Canada Didier un grand merci IP Diego Kao Emile Bamba de Zurich il a dit il a fait il a promis il a réalisé Jean-Claude Mabanzo encore une fois lelo naza na Bruxelles tu es sur okutanana notre frère JF Ifongi bato bazo tuna ba papier nozoya comme ko ya Bruxelles mingi na me musala eza ko benga amen ceux qui Bruxelles mingi te bonga bozwa Sodome Gomorrhe bonga bozwa Dieu n'habite pas dans des temples fait de mes d'hommes donc c'est-à-dire Moussa les Obenganga en tout cas toza wana poto na baki tozo ba chaque fois album oyo et eza mulai moi to contempler banzembo ete me bondo zo kaka moi mibale moko misatu tito okoma voilà donc souci na biso ezali parce que ya koloba tozoloba photo yembe la bino pe bon bazo sala album biso devez évangéliser par la chanson quelle grâce bango bazo yembaka bango bazo sala album bo biso tika ndenge alléluia biso pe photo te ya de évangélisation biso yango dans le frère Jeff frère Mbote shalom mon frère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est trop, Nicolas. C'est la grâce de Dieu. Parce que Nzambe, n'est pas mbatté. Ça veut dire que c'est Kazana d'autant que si Biso, Bima, ils toujours pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Bisoté. C'est un simple échantillon. Nzamba Pambola, Pambola, Libota, Naosi Kabazali, des bazo Tikape, bazo permettre Yoya. Donc Nzamba Zoa, les divans Nanda Kunayo, Abundelayo, Pia Pambola. Tu es vraiment une bénédiction pour nous. Vraiment que tu sois béni. Voilà. Papa Ali Monga, tu es une bénédiction pour les enfants de Dieu. Amen. Frère Alimia, Mongala. Motena sœur Sarah. Ah, sœur Sarah. C'est la biso. Sœur Patience. C'est la biso Bilamba. Ah, Nzamba Pambola. Nzamba Pambola, sœur. Moussa qui est sous les bosso vraiment et puis continue. Maman Lydie Kabasela. Maman Lydie Kabasela. Maman na monipe Maman Lydia Bangala. Ah, Maman Lydia Bangala. Alors, frère Jeff Lelo, na zana moi ba sujet oyo fo to lobela. Vite fait, le autres absomo la mingi te obangate mais bakambo kenda ka poto kenda. L'autre lobela ce qui pasteur a koufi nde toza komona pasteur ataza na sali to lobela l'église hein mingi l'autre lobela vraiment sur l'église bâtiment. Alléluia. Makambo nyoso zo lekana kati église bâtiment. Je crois que makambo za belé au photo to meka ko lobela ngo mais avant peut-être to kota na sujet il y a émission na biso lelo to lobela pe aussi sur makambo zo leka est-ce que ndeko moi ko kota na libala na yo est-ce que moi na ko kota na libala na yo est-ce que papa na moi ko kabwana est-ce que moi na papa ko fingana donc voilà to meka voilà on ça la lision na makambo zo na réseaux sociaux pas ya Antoine voilà amen voilà donc parce que ça makambo zo leka docteur Obin ndeko ko kota makambo so gini titomona mama
kufa. Voilà. Ndeko kota makambo. Ndeko mwasi voilà. Ndeko mwasi. Donc on va essayer à solo parce que yo zaki maman moko ya ndoki frère. Yo zaki moko ya famille wana parce que côté vraiment mingi. Alors avant tout banana tikilo. Ngala mwana papa gbe pa koleka mama Rifa. OK. Mama Rifa, mama ya ndoki, mama ya 59 ans, zokota mabala libala orotial kimena libala ndeko na yo, yo tsaso pelisa su moto. Voilà, zo mona ta ba nièce na ba neveu. Voilà, wana yaya ya zoba ndeko voilà nous biso pembe na pembe frère. Il faut dire la vérité, noir etika la noir, pembe etika la pembe pour falsification la parole de Dieu la raté. Il faut battre ba bika. Et puis ce mama Rifa pas ça nzambe abika. Abima na makambo wana acha kimia. C'est un peu ça quoi. Mes frères tout le monde est là. Amen. Tout bien mon mission. Avec un kamba biso. Pour te bana ni bazala éveillé. Bazala peut sauver. Mais nous toujours titi de prière. Tout le monde est na kombo na Jésus Christ. Père éternel, papa merci. Ningo so telemisa biso papa. Ozo me ma frère na ngai papi gen. Kolonga Paris mo sikanzam. Kona koya tina Belgique. Pona ko sala musala na yo. Pona ko la musabano ya yo nzam. Papa merci. Merci na ministère papa. Merci na frère na ngai oyo pesi ngai. Merci na frère Alimi a peut to sala na ye. Merci na frère Tanguy papa. Merci na frère Simon Mat. Merci na bandeko nyonso nzambe o tindaka papa. Po to sala musala na yo. Papa évangile kendeka liboso. To bimsa bando bakamuna boumbu nzambe. Bakamuna baza be esclave ya ba pasteur. Baza be esclave ya batu nyonso ya ba politicien. Baza be esclave ya ba musicien papa. Baza be esclave. Ya ngofo baya na bonzambe abekse milimo na bango. Ya ngoto tiki message nzambe. Mutu nyonso ko message yo pambola ye. Longole na kati aveuglement. Longole na kati ignorance. Ayeba ko telema kolanda kaka yo. Papa message yo. Papa ete ya bano ya yo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Quelle grâce. Amen, amen, amen. Bien aimé, ningana, bandeko na bino. On est là. Tolobaki nyoso tokomona, nyoso tokoyoka, tokobimisa na poisa, makofi, munduki, bambeli, tokobangate, tobata liboso te, ba ene na biso na foi, ba boma bango. Même Yesu, azomosa mututé, mais ba bakene kulus. Pour la vérité. Bien aimé, tout est à la vérité. Pour que tu aies la boumbu. Bien aimé, tu as pas la bino, tu as aussi dit bakou et la bande de bino. Au nom de Jésus-Christ. Pembe na pembe. Quelle grâce. Nangami là on va pembe na pembe. Reva. Pembe na pembe. Voilà, sans oublier la pression pour te belé na Birmingham, voilà. Serge Kitete. Amen, amen, amen. OK. Alors, moi à London. Frère Jeff Naye Tomé Kamusola. Je crois que Yokinde na PC programme en Adobe. Amen. On a makambo ezonigisa un peu réseaux sociaux. Comment on a ndeko ya c'est-à-dire Mama Wifa. A commis kokota makambo mo pendant que maman ya bana pas souffrir. Sikoyo Mama Wifa ko na tout no moko et puis comment on a na habité eza ba ça la buzz entre Vienna Antoine na mwana na ye nani et puis makambo aussi ndiazo sala tout kana no ko fongola biso. Bien mais on tanga verser moko pour répondre likambo ya Mama Rifa oyo ndeko ya Sony. Voilà, zana mawa doya. Et bien ko comprendre Mama Rifa nzoka balaka na été. Atu ko balaka mikolo yo. Ah bon? Maman a 59 ans. Na moni na YouTube autu ko bala. Do yango moni azokota libala kofi. To ba beba na kaka pour yemoko ana ayibi libala te. Autu ko bala. Ala ti bag ne ya fiançailles na 59 ans. Ozomona. Donc c'est ça yango moni azana na grâce wana ya libala te. Voilà, to tanga verset moko pour na ye Mama Rifa wana. Amen. To tanga verset moko bien aimé le Seigneur. Bien aimé na pense lunette nanga je vais essuyer mes lunettes pour te na tanga malamu. Nous quitter Mama Rifa tant que ne li fulu. Alors ba te que frère Jeff tanga ma bien aimé je mets mes lunettes. J'aime comment je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, yom to kotera mabala ya batu. Ezana bandeko ebele frère, ba kotera mabala batu. Bandiko finga mobali, po meti pamba tazo nyoko la sœur na yo. Bandiko finga mwasi, po zo nyoko la frère na yo. Est-ce que vous en avez droit ko kota libala ya ndeko na yo? Landa verset on a kombo na Jésus Christ. Bien aimé nazana Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, et on a verset 31. Et je vais lire au nom de Jésus Christ. Il y a Emmanuel. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Babi Mobali,
bien aimé na libala soki okitana no ba camarade na yote soki okitana no ba parents na yote libano ke musikate voilà papa te mama na yo akokota libala na yote papa kokota libala te bande kokota libala te ba camarade bakokota libala te mabale bele frère le zo ke musikate pour moi si soki likamuke si mama na ye azo yini sa mama c'est robité ko zo yini sa mobali na yo et pas mama na yo quel que soit likam maman oyebi asalaki boy yo pe mobali maman ebi azo sukola ko bilamba te non libala eza dialogue voilà faut que solo na moi si na yo donc au dialogaka bo sambelaka ensemble avant bolala bon ina bo bengi ba na bino bien aimé libala na bino botie yeso za la col patex ya libala na bino au moins libala que de musika likambo muke bo bongisi voilà ceux qui bomoni beaucoup quitter bolki ndeko moko bo sambelaka frère ya no côté ya biso na mama voilà et ça bongo ndeko moko ba ye allez bo sambela ensemble bo limbisani mabe bo continuer route ensemble voilà comment on a sondé autour de ma marifa et Antoine a un problème na mosinaye bazana problème na bango ba soani ma pona bango siko yo yé o bandi ko sala ba vidéo et puis comme youtubeuse o bandi pe ko soana na ba fille mususu internet c'est la honte et puis ozana 59 ans s'il vous plaît ozana 59 ans aza mwana mokiti ozomona et c'est la honte ma sœur eza honte oza makamba soni ozo sala te comprendre oyebino libala te otu ko bala kalate na 59 ans sa bague fiançailles voilà donc c'est que oyebi libala te soko zalaki moi une femme mariée lokola ba maman Françoise lokola ba maman Erga okoko kota makamba bongo te okobenga mwasi na yo okobenga frère na yo makamni ezoleka ko sala bongo te obengi semeki na yo obengi komoni na tous Comment il y a ces mecs qui voilà. Cindy. T'es maman Lia. Obengi maman Lia boutia na se. Allô. Pona bana. Boutia la bana. Ozomona. Mais yo yé. Osa la babeuse. Osa la vidéo na Cindy. Ozande quoi moi si ya mabe. Ozana misala ya mabe. Yo ozana misala ya mabe. Ngana zoe misayo. Ozana misala ya mabe. Ngaza mona papa me paroleka yo. Na sona papa go pa makambo belé. Makambo sala olingi no kofite. Yo na tutu roba bozilaka kofi akufa bokende kozoba ndako na Mont Fleury makambo beza solo ya Antoine pa yebi yango eloko bino bozilaka yango wana papa ti soko lingaka ye okota makambo betiste ya Antoine aza musicien aza makambo ko mona mukie ozomona ata ozu moi ça sika mais pourquoi faire na réseaux sociaux pourquoi tela naza na ami na kamona otanga kombo na été ozomona papa na ye azaka docteur ton papa ona akufi papa na bango abimanda ko tongo Ake musala c'est là à 16h 17h azardia na ndako mokolo papa kufaka bamoni voiture moko telemi bana bazo kita bana ngo belonga lokola bango oya yaya presque âge moko na ya na bango oya 4 presque donc bana baye bazo tuna batuni bina mama wana mais bobotaki na ndenge nini papa bleko ozomona ça dit muto ndo bo mama be na ye okuki ko vivre bongo te lokola nyamazamba ozomona voilà mais yo sikoyo ya Antoine o chanteuse na yo o commissaire moi si na yo et puis moi sur liboso yete to yeba danseuse ebele o balaka bango voilà donc ezana système ya misano ya mabe o comme ça bango basi na yo na kotanga bakombo na bango te bayebi voilà biso pe to solo na bango ozomona akenda na balié n'habite son aninga kindoki après bana ba olongola ba zemi belé misusu ba matrice kufa moto na nzambe a solo la misusu ba matrice kufa ba zemi ozana ba docteur na yo centrali na tolo bango to yebi ba docteur na yo o ba longola ba ser ba zemi wana eza po ba osala ba kisi na yo ngai moko na tiaka danseuse moko zemi otinda ba longole zemi wana voilà le makila na ngapa sela orchestre na yo so ba kiza makila ya mwana nzambe ya ngapa musique nozo kufa vie osana sona tamingite nazo biso moto na nzambe azo solola oza misala mabe mama rifa zo sepela misala zo sala ale yepe siko ya kokota voilà kokota makambo wana sala ba buzz sala ba butiafu frère viana za na bandegone belé omona ba kokota makambo wana te voilà donc ozo respecter notre banana yote so yona Didi yona Didi beaucoup sala na ba clash
na tonton des tontons. Na pesi tonton des tontons mbote. Bon na dit son quelle grâce. Amen. Na dit son quelle grâce. Voilà. Na pesi dit son mbote, na pesi tonton des tontons mbote, na pesi maman lia mbote, ngaza na kanabino. Amen. Ngana kama mari fate, mama rifa muta loyenge. Ah maman 59 ans à loyenge, avant na Londres kuna loyenge na loyenge. Voilà. Ayango aya zo bebisa. Aoti aya Antoine berreur. Ya Antoine za mutu moko ana besoin c'est qui la vérité. Ngali bifina ngala, c'est un intellectuel. Malgré ça na makamla ye, mais linga bato c'est qui vérité. Mais dommage ba tutu ba pa na ye, ba lèche bot. Voilà, ba zawana, ba pesa bango mbongo, ba zawana na ba ndeko na ye. Ba zawana ba lesa bango, tutu roba ume na poto, akenda Londres na mukanda na ngala pesa kende Londres. Oh, tutu roba. Oui, muta benga na pesa mukanda Adeli Shimba. Cousin na ye que je dis bonjour. Adelbert, comment peut moto na Nzambe. Oh, Adelbert. Quelle grâce! Voilà, de quoi Charles Shimba. Donc, si vous avez des gens frère, on a ceux qui n'ont pas combien? Ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas deux. C'est on a fait ça tout le monde Mukanda à Kenya dans Londres. Alors ça vient à Londres. Normalement, bien bana zobote, voilà qui m'a zata comme Jeff Ifongi. Ne soit vrai. Mais si quoi à ça la vidéo moko n'était lobby langai. À quand na kizo vient na quartier latin. Nzoka ngana mi kiti ça pendant que des quartiers latin. Frère, tout na ba Willy Sionga, ba Sionga va quartier latin, na ça déjà moi na Paris. Voilà, na yebana déjà na yebine ba somba gelamba, nebine ba somba voiture, ngana na quartier latin na sangana bato bana bazo rêver ba somba voiture, bazo rêver ba bana rolata, ba rêver ba ya poto. Mais na nima ko sangana bango parce que vie muta benganga. Abonga na disque na ye ya loi, j'ai fait fonge match à 3 points. Atindi Bokambro. Nande konaye Edi Lukunku na pesi Edi Lukunku mbote na Bokambro mbote Jean-Paul baya ko benganga via ça na besoin na yo et banana et pas na Lille pas venanga Jean-Claude Masikini que je dis bonjour ba sola na vie pour ngana kota quartier latin ozomona Jean-Claude Masikini maître na Lille voilà bonu ngana petit chef wana tant na ye singa petit orchestre na yo na ça na succès on a une orchestre na frère na utaba Wengel Paris na utaba Place Vendôme na Modogo na utaba ba New Look Libanco écurie de beaux garçons avec vieux Gina Efonge na utaba Chic la puissance to ça na ba Chocho Bokito ba Jacques Boubalou ba Ben Boisbois ba César Loboko ba Didi ba Gidel ozali na BCBG voilà donc ça dit orchestre qui makasi ozomona mais na mi kiti ça pour na kende quartier la terre pour voir qui na besoin nanga mais na mo pe lengi pété donc to bebani pe pour na danseuse na zonga nanga après Bercy na zonga na tiganga na poto voilà donc ozomona vie siko azawana alinga bateau balabangine vérité voilà siko bateau belle vérité bazate ka ba lèche bot bazana ba ndekone ba lèche bot o balinga makamnete bazakana yete bazakana esouté donc ça dit maman Rue Vawana frère aza maman 59 ans maman moko ya Loyenge voilà so mutu mta Loyenge to kene pe la ninga Loyenge to bangote et puis so connaît maman Rue va nzama beta yo na mona so na série moko na YouTube alobi yo saka na maman mi bamba sala maman mi asala loko monté maman mi azeki na bonzambe te voilà na zo vérité maman Rue maman mi asala loko mokote ya malamu azaki moto na nzambe te voilà kolinga te to bimisa maka mususu maman Rue fa keba na kolinga te bimisa bato mususu azo ba maman mi azana ba koko ba ko s'en charger na ba o charger na mutu mokote ko bangsa mutu mokote makofi to kubeta so baza makasi ba beti so baza makasi pete to beti to kepe na boloko to porter pe ba plainte eza bongo ato na poto yo na mama singa de mama zoloba anga abungisa pe na ba neve bana na ye ba bungela kofi c'est aza mama mayele ozomona eza na basi mususu bali frère o bali nde ba problème ba mama rifa wana yango ti lelo balati na 59 ans azo sepela ala sa baga fiançailles na 59 ans so ye bolu les anini libala bene panzana buna moi frère au moins na Bible maman moko boye azaki na zemi yo reste on obetele na Bible maman wana abuti mwana na ye maman moko azaki pembeni na hôpital mwana akufi azo yibi bébé ya moninga ozomona na tongo siko maman mukolo bébé atela bébé ne boazati ateli bébé oh bébé na ngai maman dit rien bébé na nga discussion frère babengi mokonza mboka ye alobi nini o alobi ayibi bébé nanga o alobi lukuta bébé nanga mokonza mboka bibo loka bozo welela ye tozaka tokata bébé yango mutamto za parti yoka mama oyibaki bébé tokate kam mutamto za parti mukonza mboka bia na moni oyibaki bébé moto po bébé no mo ndimati bakata ye tozoma siko mama wana mukolo bébé alobi papa olokata bébé tikela yeka bébé yango na préféré
il y a beaucoup de bébés on a tel qui na musika on a été moi na zayo au moins les sagesse à la zone c'est les bébés mais oya muyibi ba kade kam tam toza parti na ba mama rifa ba panza na kaka yanto Cindy akendaki musala frère Cindy ko bonya ko mwasi est-ce que moi ça liboso si pour faire balier wana té frère ba abala kanikaka si obaso abala ba mpwani zomona lelo Sandraline ayi wana zo bande balonga ba bazeni Cindy alors pour comme na place on a seka pesi combien de bana ozomona biso to bango tout makambo balaka tout bas ozomona ezo mama rifa Sima en alliance na Antoine. Ok, lui fait le maman wana. Maman 59 ans. Maïle na mutu ezate. Bunzambe pesate. Tchoko tina âge wana. Yoga loyengi. Yoga na zobina. Vous avez Cindy, vous avez mis mondeni. Vous avez bientôt les habillés. Kalami to ko na mosu mususu. So ya osani. Donc il y a des gens qui ont des mamans Aristote, des mamans Elvis, des pour le maman Rifa, tout ça est ndouliste, il y a pas ndouliste. Il y a le fond autant à faire ces mots frère nanga. Il y a fait mon autant là. Nazana Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, frère nanga on a verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, Babini Marie, que chacun aime sa femme. Frère Nanga, il faut que moi sinayo. Mose na Nzambe. Oh ya sala bemisho tanga moi sina yete. Ah Mose na Nzambe te. Mose na Nzambe faut tanga moi sinaye. Amen. Moi je cite avec force, avec puissance Maman Françoise. Voilà, Maman Françoise. Frère, mutu Nzambe tanzo kila ngai. Frère akelipe mupanzi na ngai. Mama bala mingi umela raté pour mutu azakine mupanzi na yote. Sata kokutuna mutu moko boye pour au récit na libala te. Voilà, soko kutuna moi sino frère, moi sino yewana Nzamba pesa. Maman Françoise, voilà Maman bala na ngai. Voilà yewana. Voilà, donc ça veut dire que n'est qu'il y a Antoine. So y a Antoine moi sino nani pour obala et belé. So moi sino aza. Sûrement faire ça perdant moi si naie à comment est-ce que bibala bal so près de moi on dit ma pesa yo au comment bibala bal perdre oyo Satan a embrouillé yo voilà net ba mari fana na 59 ans a fiancé na 59 ans voilà Dieu dit que ça bouge mon banet à âge de 12 ans voilà tout le monde donc c'est ça en fait bande ngai donc babi Marie aimez vos femmes viens en Antoine linga moi si na yo nani. Voilà, moi c'est nayo nani. Yoga na autant verset mususu par rapport à l'article maloba. Nous avons na Éphésiens, na kena pour la maman skoy. Éphésiens chapitre 5 verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a Emmanuel, le seul, l'unique, le vrai Dieu. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Voilà, car, verset 23, car le mari est le chef de la femme. Voilà, verset 1. Le mari est le chef de la femme. Moi, ça le bara mingité. Moi, ça le ramakele l'été. Moi, s'il faut linga mobali na yo, zala soumise. Blambelaka mobali na yo. Ma fosa lembelanga selon gunanga. Papa na melo fumbwa, moi mbele belé. Ozomona. Papa na melo niba. Ozomona. Voilà. Donc c'est ça. Frère, je suis très heureux chez moi dans la maison. Ngala comment pouvez la zanga nanda ko na zalibanda. Ma duma to bela chez ici na maman Françoise. Pour maman Françoise to bana kingabwa. Il y a ça moi na kingabwa côté village, ngamba côté ville. Voilà, c'est quoi le temps de la Kingaba, yo bana village, soit 6, yo kai, pour biso côté la biso, ba fils à papa ming bazako, habiter là ba fils à papa, ba 60 les zoa so ming a gagné un frère. Voilà moi na biso bitumba. Quelle ambiance. Moi bana ba kabwani, boso ba supporter, boso ba supporter nga ambiance na ndako. Ngaso na ndako tena bana nga bazaka, ah papa il est où? Pour na kota ka, monte na nzambe. Donc c'est ça en fait, ambiance na ndako, bana ba se confier à kanangai. Nous donc amour entre biso tout sembler chaque soir avant tout là c'est ça en fait donc moi si à ça la fleur frère ce que moi no linga kaye o c'est que ba modou ah chérie et puis yo penda o bi nga basina bi mana bango to bi yo no legino bango et ça lié bien voilà moi ça vivre na ba parole na ba modou frère moi ça ko lingo makasi o ka lobi na e na lembelo nini makambo c'est que lobby voilà moi si nous sota linga ba yo karaye mutu c'est que ba modou so so akoloka mutu mususu ça veut dire mutu mususu wana ali et comme ba mutu pas mutu wana c'est ça maintenant conseil ko pesa lelo yo sœur na yo Alia puis conseil ko pesa mwana na yo Didisto amen maman Alia maman Alia ko la loba na été tout le monde a vidéo monté à Zoloba azo sekaneka maman Alia tu es une très belle femme zalaka ndenge zali maman na linga ko mingi na oya Paris to kutana
tobi na débloquer nzambe mo pas débloquer rabat nzamba débloquer rabat frère vous avez bloqué ne lo mombo a débloquer yo maman nzamba débloquer yo voilà pour Antoine aya na biso mais Antoine na misala mabe ya na lo bango tout haut nga na vala na vie ba serre belé na ba porter plainte na kini partout même en Europe alongola ba si ba zemi frère eza partout biso ya alongola zemi na nga alongola zemi na nga danseuse moko voilà azo passeport à Suzuki à kata visa a ticket en Afrique Suzuki a souffert na nini wana ozomona Suzuki ka moko wana bon makambasala somona omona makambasala bato ba Eric ba ya do Congo ba kulu na biso na mosa émission na ya popo lipo makambasala bango ozomona donc via zama be mama lia nzamba pambola yo apeso mobali ya malamu wa boucle lo bana na yo voilà donc cause so makambo na te kolanda mama rifa na te mama senga ne va lo yenge voilà conseil on peut ça Didi Stone ma fille que j'aime na mona gizo so ba quelle grâce bien aimé conseil que je vais donner à ma sœur à ma fille Didi Stone que Dieu te bénisse batumi ba finga Didi Stone ba so comprendre te omoni pasi ya mama ekindaka na bana encore bana poto ba se révoltaka bana poto lolo bana mingi bango na ba dépression bana ebele omoni séparation ba papa bana mingi bakomaka mobulu omoni ba papa bakabwani mwana koamisela mwana papa na mama so bato bafingaka Didi Stone eza bafana kwiti mingi mpe bandoki bafana tiki mingi bamisela baka bandoki balinga makambe be bakaka comment ko finga mwana ya muto bino bolingaka ozomona donc c'est ça donc Didi Stone azo ana souci à maman naie voilà vie na bango na papa naie ndenga za ko embrasser Cindy na ba réseaux sociaux ça fait mal ozomona voilà on mona wana za ko se révolter donc to tikaye tia ko se calmer naie voilà c'est ça conseil na ko pesa pe Cindy yo ki musala okomna mobali ya batu Cindy yo oza ba ici ba initia yo na ba suki ya jaune ko na mutu wana oza mobali azani mobali na yo te Cindy loka mobali na yo loka mobali ya mobali na obosa vie na yo voilà tika mobali ya batu ke li felo na kombo na Jésus Christ voilà makambo ezo le cas na réseaux sociaux tout le monde on a réseaux sociaux donc faut régler comme compte non na réseaux sociaux kombo na Jésus Christ voilà donc alors frère Tokota na sujet na biso ya lelo amen moi makambo futo loba rapidement on va être sur l'église voilà alors église bâtiment oyo ya lelo soko tali bien eza na makambo ezo le kapé na kati ya église amen mutuna liboso pona nini soki pasteur ya église bâtiment asala na ba collaborateur na ye mais lelo pasteur nzambe abengi molimo na ye to akoti abandika neti mwa mama maladi to ndenge nini eloko liboso pasteur ya église bâtiment salaka akamati mwana na ye ya famille olie mwana yo ya boti alors mwana famille te mwana ka o ya boti olie peut-être atiki la ministère wana et pas ya ba un collaborateur na ye alors pona nini makama bongo zo salama na église bâtiment voilà pour nzambatini biso kunate voilà nzambatini biso kunate bandeko na ngai tokotanga verset moko dans Matthieu chapitre 24 na bana on a verset 1 à 2 bien aimé comment va verset et je vais lire au nom de Jésus fait que l'on entend amen comme Jésus s'en allait au sortir du temple, Frère Yoka, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Na lingala version lingala et le bique nyonso eko panzana ata libanga moko kotikala te verset lobi ke to bazo bima na temple Yesu na ba disciple na babsi Yesu babi rabbi veut dire maître dans la construction telle ndenge bakomi Yesu lobi bozo mona oyo nyonso ata libanga moko kotikala te nyonso eko panzana ça dit bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre une chose l'ancienne alliance il faut voir pourquoi temple ezalaki temple ezalaki pourquoi parce que l'esprit de Dieu était dans le temple donc ça dit mutu soko buki mibeko okoyi na masumu bakomemo na temple pourquoi yango babengi temple frère eza ndako te temple eza esika esprit vandaka neti ndako ngamba be yango temple pour esprit eza kuna yango kuna bando be yango temple parce qu'il y avait l'esprit de Dieu dans le lieu très saint donc
donc ça dit mutu soki oye bato bazo na parvi donc ba sacrifier bazo na lieu saint et puis na lieu très saint oya ko kota kuna po tumba mbeka il faut même nyama ba ko kata nyama ba ko asperger makila et tout ça c'est la révélation ça dit ba ko bomasu nyama lelo te nyama wana yango Jean-Baptiste abaki voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ça dit nyama ndeko boma tu na pikele pe l'église d'abord tu na ba boma nyama wa rien parce que tellement de bomanyama so bino bomanyama te poani donc ça veut dire bakozwa il y a une nouvelle alliance Jésus Christ nde nyama na bande ko boma temple wana ezande mutu temple est divisé en 3 parties yo posa divisé en 3 parties corps âme esprit esprit dans mais ça rende ko kati na yo c'est ça ça veut dire ce qu'on a pas problème bible bi kota na chambre na yo tout ça ce qu'on a nouvelle alliance donc sur le baki nyoso ko ki sami frère le banza be lobi temple voile nango pasukaki donc lieu saint asouté lieu très saint asouté parvis asouté ça dit mutuno surtout akomina accès libre ya osona nzambe voilà donc ça veut dire place aux alikaka fukama nzamba ko yoka yo amen voilà yango wana yango monike makambo ozo salima wana lelo yo bato bazo kosa bato tanga verset mususu avant de répondre yo na kena acte chapitre 17 na kena na verset 24 yo lo tanga frère ba fazo tamsu na no yoka ngote pour bato ba kosa bato frère yoka. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte chapitre 17, verset 24. Le Dieu, je lis au nom de Jésus-Christ. Frère Yoka, le Dieu qui a fait le monde, frère Tala, et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, Yoka, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Yoka suite. Il n'est point servi par de mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Nous avons besoin de l'autre côté. Oh, Yaka na mbongo ya boye. Dieu n'habite pas dans des... Yango nzembe to yembi. Nzamba vanda na ndako bato mokili batongi te. Voilà, nzamba vanda na ndako yemo kwa tongi. Ya mutu. 1 Corinthiens 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Temple Nzambe, olingo mona mose lekate, makaya kakayo, luyenge kakayo, ozo détruire le temple Nzambe. Donc si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Voilà. Donc ça veut dire il faut ôter un mutuboy. Oza temple Nzambe frère Papigel. Battez la pour Nzamba fanda. Yango David alobaki et j'habiterai dans bon bataille na bâton de l'église sans révélation. Yoka David alobaki boy. Et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Et là, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Mon insoto qui toko frère, oya mbingabo ezo imba Sodome et Gomorrhe. Eza yote. Amen. Eza posuka e bombande yo ezande bolimo. Moko kufa. C'est quoi la mort physique? C'est la séparation de ton corps et de ton esprit. Voilà, vous se séparez, bazu corps na yo, bakundiango. Frère, et comme immeuble bakusu fait banzinzi. Voilà. C'est ça papa. Donc ezai yote. Ezai yote. Ato ndeko nanga ato boataka. Loba nga boataka te. Nzoto ndako ndezo boate. Bien aimé dans les sénémaux kokufa, au moins otambola bien. Ça dit nzoto yo ezande enveloppe. Voilà, eza enveloppe. Nena biso fait banzinzi. Ozomona. Donc ça veut dire immeuble bankusu. Voilà, donc pour ezai yote. Voilà, donc tout le parce que tu to somba sale ba somba sale wana ba somba sale mpona ndako nzambe mais comment boso mpona sale mpona ndako nzambe mais yo lelo ozali susute ole estika ndako nzambe metikali na oponi mwana na omoko azwana donc c'est que na ngo bapaye na bango omontiko zala na tangelo ko moko avant de répondre yo nazana Hébreux chapitre 3 ben menga na tangaka nazana Hébreux chapitre 3 il faut le gagner na makomi yo kana na verset 5 fait landa verset au bien je lis au nom de Jésus. Pour Moïse, j'ai lu toujours au nom de Jésus-Christ. Bien mettons au nom de Jésus, ça veut dire aux signer que oh Jésus. Parce que la Bible peut n'en dire on va passer mille batailles sans au nom de Jésus. Ça veut dire au nom de qui tu lis. Ah, tu prêches au nom de qui? Amen. Bah ça me l'a répété na mission na bango. Parce que azobanga au sambele, yo sambele nzam ça veut dire que makamozul baso za mwanzam. Yo mukuna bo sambele kwa. Ah, ça veut dire que après makamozul ya mwanzam te. Frère, ko sambele blague te. Le temps au sambele ça veut dire au bengi mo molimo santu. Ah, au samusala. Au tienza mo témoin que Dieu te bénisse. On va sambele rater. Voilà. Yo dans le bas. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Et on a vu au temple. Moïse appelle ça qui Moïse mission.
ya kotonga temple. Ozomona babi nini Moïse azaki fidèle na yoka na ndako nza yoka. Pour Moïse il a été fidèle dans toute la maison de Dieu yoka comme serviteur. Yoka c'était pourquoi? Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc ezaki réalité c'était pour rendre témoignage na makambo oyo ekoya kolobama. Ozomona. Donc c'était pas ça la réalité. Yoka suite hein. Yoka suite. Voilà. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Yoga frère, et sa maison c'est nous. Voilà, et sa maison c'est nous. Yoga, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Au monde, Babi Moïse, azalaki fidèle nanda kwa Nzambe. C'était pour rendre témoignage na makambo il fallait qu'il l'Obama. Makambo zagini l'Obama eza Yesu. C'est ça la révélation de la parole. Babi Christ aussi est fidèle dans sa maison et sa maison c'est nous. Ce n'est pas le temple. Yesu tanga betere bon chiko dans le bagini. L'esprit de mon père quoi n'habiterait plus dans les temples. Ils sont clairs. Ils sont clairs. Ce que tant bon bakenda kuna tokenda kwa Nzambe, nanda kwa Nzambe ba calme, ba tu peux fumu nende ba kekuna. Donc bakamba lokuta frère. Ya omoni basa makambo pe Nzambe te, poza nda kwa Nzambe te. So bato ya bato solo ndo kanza mezande yo ndoko yao. Omoni awa oyeka ka to partager la parole à pamba. Mais nda kanza mezande yo banga kanza yo frère moko frère bakanga zoko boîte de nuit. Bon, tu m'as dit, non, ça passe, pardon. Au moni, donc ça dit, bâté a été que you nous anda kwanzam. On s'est fait, tu dis, non, mais ma santé va passer, ça passe, voilà, bozu ba canette, passer bazu ba canette, bâté ba bière, ba whisky na carte. Pourquoi les hypocrites? Et la parole de Dieu des cas, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Frère, so melano masang, on va la fête, frère. On va dire non, mais la jupilaire na yo. Au bâtiment de 3 verres na yo si le zoom nonda kuna yo au sel ma béni frère nanga voilà so no comme na 4e c'est on va so on a te obébisi au zoom mbamo bato yo ko souter au te asuni bato yo ko souter voilà c'est ça frère il y a un évangile là-bas tout le monde a mis le cocanité mon dieu le dans restaurant on met la veine il y a la mosinaye mais il prêche la parole de Dieu voilà donc ça les sous-moté n'était avec maman Françoise nanga boy a été en ozo na fait dans le pont na biso maman tiens manger puis la malili wana na oli na to mais la na to oli so ma frite na biso ma seulement barbecue tout ça ma béni frère na su mosianani na bomina ni frère ozo makambo le kuta donc même évangile le kuta évangile il y a hypocrisie il y a beaucoup whisky makasi mais azoka ce que on se monte tant que monde on monte pas pengui ozomona ok so teki mutu na bien au pengwa na été on va bi ndaku il fait na fondation des Jésus-Christ ce qui fondation no papi gain ezali JF il faut mokuta JF il faut na mabe yo pokoi pour na fondation na yo voilà so fondation fait ngana yo fondation na biso za Yesu biso do ndako il y a sa fondation quel que soit le problème total à rendre Yesu. Que Dieu te bénisse. Voilà. Quand on a 4 églises bâtiments, voilà. Mais quand on va expliquer Bissot, babé en haut cure d'âme. Voilà. Ngana yepa ya moto lokola ngai. Na yeko yambola masumu na ngai pa na ye na yeko loba makambo ngana sala. Est-ce que moto wana ko bomba makambo atina so? Est-ce que cure d'âme eza malamu? Ah, ça n'a tenglo verset moko na Esaïe. Esaïe chapitre 1, voilà. Là, Esaïe chapitre 1, verset 16. On va plier. Esaïe chapitre 1, verset 16. Voilà. Yo le notanga frère. Et tous dans la Bible, la mission na Esaïe chapitre 1, verset 16. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il y a un verset. Amen. Lavez-vous. Lavez-vous. Purifiez-vous. ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est ça. Frère, cure d'âme. Cure d'âme d'abord c'est quoi? Et ça, c'est comme ok, que ça la repentance. Ok, que tout bela masumu na yo. Voilà. Mais ce que yo mabe ma kambango c'est quoi? Ça veut dire que au monde na tango ya batubaki colonisation. Ça veut dire ba prêtre wana bazé au sala na gouvernement. Ba poto ba boma ba te belé hein. Ça veut dire tant bon ba ko na o ba be ba tina ko ba missionnaire. Ça veut dire tant o ba koko na biso, tant on se confier ba makamebele ba ndo boma batu. Atena tango mobutu. Tango ke na ko ba prêtre wana ngana sala bo ngana sala ko to bo ngana ko to mobutu bo ba 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 kangolo binango. Donc ça veut dire que ba bilo wana frère ko salela nzambe ko tika mabe o tengi verset babinini. Babi lavez-vous, purifiez-vous. C'est ça frère, tika mabe. Ce que monique est amsusu au kokate oza makasi na mokili oluki ndeko moko oyo abanga nzambe
Omoni, neti frère Tanguy Bangala. Donc mon frère Tanguy, oui mon frère, vraiment na lingi na banda na changer vie nanga. Voilà. Frère Tanguy, ok d'accord. Frère Tanguy, il va t'aider. Il est sur le bas qui allait faire de toutes les nations des disciples. Ça dit frère, tu n'es pas mon disciple, toi et moi nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Ça dit ceux qui le lot tout ba disciple frère, monter na besoin ninga asate. Vous avez besoin de ninga tam souper et ça peut arriver. Moi je peux être malade, mon assemblée ça dit frère papi qui prie pour moi. Ça dit babi en cas de temps aux a problème, pour yo na moyen te ata to monaki ba Paul ba koti boloko, ba ninga le banda ba assemblée qui pona bango, ba ange ba ki bimisa bango. Donc ça dit prier pour les autres, c'est pas mauvais. Et puis en cas de temps na incapacité, tu peux être malade, tu peux avoir des problèmes, frère chef, nous connaissons senti bien, prie pour moi. Voilà, l'assemblée pour notre frère, sans que vous ayez bisanga, na plutôt que l'assemblée là, est-ce que c'est l'assemblée pour notre frère intel? L'assemblée là, bon frère, papa n'a évité pour ni mais, une assemblée pour n'a tiré na mabuku na yo, aux autres c'est bon moi na papa longolé yango. Quelques jours après, avec doit aller na base à 4. À la muki oh, a boyi basona tout, a tiré na mosimoko. Il m'a dit ah, et puis c'est un frère en Christ, a dit et le komelinga. Il y a un homme de Dieu qui a prié pour moi. Donc, tu écoutes un frère. Comme la vie nanga, mutumo assembelinga, assembelinga pour nanga. Maman a tiki basi na zagi na ba on a tiki na moi simoko. Maman nga lebi kesanga so na tuni d'après te cause la nandio kai. Premièrement, faisait la yo. Ce qui yo te atteint comme frère Moussous, et c'est zangai. Na FCD abi frère que Dieu te bénisse. Na certains comme la tika basonate, force divine mon qui pas nangai. Tu vois, ça dit que c'est ça prier les uns pour les autres. Frère, la Bible dit confiez-vous à l'Éternel. Voilà. Donc, on se confie dans Yomorote. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Ok, ça m'a tout makambo na yo. Donc, on va passer après. Ce qu'on a dit, à mon sambu sayo. Yo to lobaka na ngabo, yo to sala ngabo, yo to mosi nobo, yo to bota na leki na mosi. Et puis ba c'est belé na l'église on a ba kangama pourquoi? Pour ba ça se passer parce que mon était on ba dans la misat. On el bossa za mon voisin na biso mo. Oh, ouais mi balé na bota na chef na biso musala mais papa bika ya ba naï. Moi si on a comme na pasteur wana ki. Ah so parce que bina za tu as besoin 1000 à repesa. Pour ayebi au moins tu ko on ni pièce ba kanga bato wana. Yo pe mobile ko ba passer moni nga na zalaka ndo. Suka na clair. Ngapso ngapla zalaka ndo ko moni mosi na nga malia mama na bango. Ata passer binini yo mosi mobile to keka église. Ah yo mo ça été obika bimenga nga lobby passer na zo linga ngai. Puis to keka église. Ils ont pour azana clem ko bakangai. Omoni c'est Samuel bakil dawa bien aimé ça makambu ya lokuta. Bien aimé yo moko na Matthieu chapitre 6 verset 6. Yo sabi kota na chambre na yo. Bien aimé c'est ça bon nzambe. Bien aimé la repentance. Et là, lola, les églises, les ambongoté, on a peur à dim, on a ça qui donateur, so donatrice, on a écouté lolaté. Yé sur le biboui, on va écouter lola, on va faire la volonté à père. On sait dans zamete na masumo. On ne suit jamais 2 mètres à la fois. Tu ne peux pas sauver Dieu et maman. Maman c'est un démon, Dieu de la richesse. On a besoin de zoakaka, cupidité, démon déjà. Moi tout, voilà la cupidité. Passion tout fou bambongo. Donc ça dit tout ça ok il fait le frère na kombo Jésus Christ. Voilà. On a besoin de 4 églises bâtiment kaka. Voilà. Pour dans tout 6 na biso. Au mona moi si c'est-à-dire azaki na mobali akabona tikali femme seule. Voilà. Yemo na bana. Mais akenda église chaque jour, église bâtiment wana chaque jour. Pasteur azokoka kozongisa ye libala na mobali na yete. C'est-à-dire atikali ndenge wana femme seule ayaka memaka na bana bayaka na église. Pendant que azana problème il faut régler na mobali asala rangote. Zana tengolo verset moko. Ah mais c'est question qui retourne là. Dans 1 Corinthiens frère, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Bien aimé zo ba verset partager on a libota na yo na kombo na Jésus Christ. Fait le tanga 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Fait d'abord c'est quoi l'église? Au moins il y a cette vérité. Église, c'est pas un mot chrétien. Ils ont mot ya bana nzambete chrétien. Et une église. Église c'est un mot païen. Au monde on a IDPS. IDPS, nous avons IDPS, na pesi na profiter le temps IDPS na pesi Didier Bongeya na pesi Mbote Didier Bongeya azali leki ya Coco Maria azalaka danseuse na pas ya Papa Wemba voilà Didier Bongeya azalaka
moto IDPS wana ba combattant jusqu'à la mort asimbaka grenade ba bokela bango grenade et bukaye maboko voilà kataye maboko Didier Bongea vraiment nzaba sungayo tokozanga te ko sungayo voilà au moni niti ba Didier Bongea wana frère donc ça veut dire que ya batu moko neti mo église Yesu tanga yaki akutaki église est un groupe de gens ba lobelaka politique Yesu termi oh ngapela osa l'église nanga c'est ça c'est un mot païen à tous les disciples naïe bat balbani pour nangai oh lobi balbaroza Eli oh balbaroza Jean-Baptiste oh balbaraboy maman Pierre Simon alobi non bah tu es le fils de Dieu vivant Yesu lobi na lobi c'est ni la chair amen qui t'a révélé ces choses c'est mon Père dans le cieux alors soit bandé la binaye et moi Abiné je t'appelle Pierre tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église révélation donc Abina Simon osali banga et sur ce roc ça veut dire yé dans un roc il y a sa fondation dans ton église nanga ça veut dire quoi dans ça la groupe nanga balbanda ko lobelanga église c'est un mot païen le quoi IDPS on va parlement debout on a limité qu'on a balobelaka il y a politique yango yeso ba ça peut monde biso sota to église to lobela yao on a balobela kuna ba frère Simon Mat kuna na Paris donc c'est ça donc ça veut dire que c'est ça l'église batou batemi balobelaka yeso et puis ça dit je viendrai chercher mon église so qui c'est ça bâtiment na yozo tu vois là où il y a le problème ça dit en d'autres termes, je viendrai chercher mon peuple. Église, c'est un peuple mis à part. Amen. Voilà. Bato babimi na kindumba na kindoki na masanga na banene na luyenge. Bango la babimi so bazo ko annoncer Yesu. Ba annoncer ko ya Yesu. Bango na église, ba groupement de gens, ba ça partout. Groupe de église et ça groupe. Yoga le nom tanglo. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Yoga le totanga. Yoga. J'ai le nom de Jésus-Christ. Frère, posez-vous la macoute. Les églises au pluriel, les églises d'Asie vous saluent. Les églises au pluriel, les églises d'Asie vous saluent. Les chrétiens d'Asie, toujours continuer yoka. Aquilas et Priscille, Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Avec l'église qui est dans leur maison. Moi qui groupe abat. Le bandeko ba kendo sambela pona bango ou soit bana na bango. Donc bana na nzambe groupe babe yango église. Ababi donc ezal ko babi frère Tanguy Bangala na sœur Violaine na église eza na ndako na bango. Sikoya bâtiment batongi bâtiment na kata ndako eza na salon na chambre batie ba cher batie ozoma mama lokuta donc bana na bango ou soit ba frère JF ba frère Simon Lenchi c'est Timo Lenchi ba ndeko sambela kuna babi les églises d'Asie vous saluent donc ba chrétien Asie ba pédir moté Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Donc ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment, frère. Donc ça dit église, et ça groupe, il y a batu. Et ça corps, il y a corps, il y a Christ. Yoko c'est la musapi, ngana cause la genou, frère Simon cause la lokolo, frère cause la mupende. Donc c'est ça, babi ensemble wana ya on de corps du Christ. Donc ngana côté yo pour au côté na corps du Christ et non au côté de l'église bâtiment nanga, au comme membre ya église, bah tu peux même la carte. Il faut dire cause la membre il y a corps du Christ et c'est lui qui est la tête. C'est ça la révélation. Donc c'est la relation personnelle na Yesu. C'est quoi pour ça ça veut dire na tongo o la moki o sambeli o tiki journée na maboko nzambe ezalongo inerditante ko musa ça ina prière ina tendel Seigneur merci donc on peut singa souffle de vie pour mingi bazu ngote o peut singa ya ofeli na remercier yo pe na tiki journée na ngana maboko na yo voilà donc aussi aussi mi se touche donc ngaso atena seki numa seki yo ponga na tiki na maboko na yo na tonga suko ko samba bongo ngani suko ida kinube elenga yo tiki satazo nga ponga na tiki journée na tonga na maboko na yo voilà donc na tiki journée na maboko na yo batela mosanga batela bana nga batela sambela pe pona baninga batela ba famille nanga pe ba santu nyonso voilà tambola na biso longisa biso koisa banguna na biso nous sommes préparés contre biso ba pe kokisa maté zinga biso na makila ma Jésus Christ tous ala invisible à toute attaque de l'ennemi pe tonta biso na molimo santo tambola na biso au nom de Jésus Christ amen fais le monde la journée na yo kitoko
ata ba babo ki ba mai wana ba mo ba so ba ba mai donc ça ba piège nous on est mai wana ba za ba vina bon mais yo so on yatango obomi na piège na bon nous on yata wana et c'est le logo te pambate aux autres en onction autant na moli musana na mo itango zongi na ndako na yo frère Seigneur, merci nous aux singa pour mingi bazongité mingi basali ba cardiaque mingi basali ba accident mingi ba lever bango menga na zongi na ndako izala makasi na ngati izala makasi na yo merci milimo pela ba démo de contrôle fait la ndarabato yo mona mutu so uti binga inga no oyina ba démo mo spena ba démo na ye uti bangana na ye frère na ndako désordre bana désordre bona milimo na ndako a chaque fois ye na bengani milimo nyonso papa o la ndarabato eza ekota na ndako na ngaité na kombo les frère au moins c'est ça avant qu'on lia aussi mais merci. Bien oui, prier en toutes circonstances. Bilé nos frères, ils avaient sur terre ténèbres. Ils ont sombi niama, ils ont sombi moutou. Voilà. Et en gros, il y a comme un cancer. Avant il y a, il faut s'amener la bilé. Voilà, frère. Et en gros, il y a prier, donc vie de prière. Donc vie n'a comme prière. Voilà, au sambelaga. Voilà, même la boutou ma case frère pungi katani. La boutou ma case moi pungi katani. Et ça par hasard. C'est tellement son après autorité que fou kamate Seigneur na baby signos partout ce que bazo sanga na kombo na ngai na kombo ya mosi na ngai na kombo ya bana na ngai papa kutana na bango na beleli moto et frapper bango et frapper misala na bango confondre bango papa na kombo na Jésus Christ amen zonga kolala voilà o maka yo moko yo penda yo bena so ba o yo zali bango moko voilà donc ça veut dire c'est ça peut-être ça ba la mso bela mola moka beta masasi. Voilà, donc c'est ça un enfant de Dieu. Frère, vous en avez besoin d'un pasteur, on a besoin, il y a l'église, c'est toi qui est la... Il y a une différence entre l'église et la maison. Et la maison de Dieu. Donc, expliquer, l'église, c'est un groupe de gens. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tant vous en avez vous avez mis balai, tant vous en avez beaucoup, mais déjà plusieurs. Et un groupe, nous sommes une église. C'est ça, voilà des groupes de gens. Surtout la maison de Dieu. Et ça, c'est l'église. Et comme c'est yo. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Voilà. C'est ça. Donc mon frère et ma soeur, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Voilà. Et puis, ce que tu as église, exactement, 2, 3, 4, Paul. Pasteur, Paul, n'abandonnez pas vos assemblées. Bon, on va monter dans l'église. Oh frère, on ne pas vos assemblées parce que va éviter. Il y a une révélation dans Paul a un judaïsme. A un temple. Paul. Chrétien. Paul n'est pas un temple. Attends, je vais lapider Étienne. Sol de tasse. Paul a un wana. Paul, il y a une vérité Étienne. Jésus, il y a un moto. Bétail. So Paul te makutani na Yesu Paul akumu connaissons pas bandekone na bandako côté ya bango ndaje so bango n'abandonnez pas vos ensembles ça dit bozonga sous na temple tenga na uta kuna nzaki judaïsme makambo nzambe yango aina ndako na yo ateyo na mosuna bana ake na ndako na yo c'est ça ne tu tokuta na bandako na bango tozonga sous na ba temple te parce que c'était la loi tozo na nouvelle alliance ça veut dire Jean chapitre 1 verset 17 natangango Jean chapitre 1 verset 17 yo kelo na kotanga wa frère na Jean chapitre 1 verset 17 yoka les gens mélangent tout frère et ça va na Satan yoka Jean chapitre 1 verset 17 et je vais lire au nom de Jésus-Christ il y a Emmanuel yoka car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc il y a 2 alliances, frangin. Il y a 2 alliances. La loi a été donnée par Moïse. Les 2 prophètes majeurs. Voilà. Donc, prophète majeur. Donc, c'est Moïse et Jésus-Christ. Et puis, si on a absolument pas choqué Moïse et Jésus. On limite. Ça la clair. Si on limite le ballon frère, démontrer. Merci. Moïse est un botamaki. Roi et Zalaginad. Pharaon, Pharaon bagini baboma ba bébé nyonso pour bébé mokozo botama wazala sauver ba diable ba yibaka voilà pour ça fait spirituel ba bomba ba bébé mais maman Moïse abi oki baboma bébé nanga na préféré ngamona bomai aza boki na mai tala révélation bangando ba chéri mwana oki balia mwana baki na mwana ti mwana Pharaon ndo sukola mwana monika bébé moko ba alokoti mwana la mission de Dieu. Donc, on a colline ndakuwana pour lobby abimisa bana na boumbu. Dit amen. Voilà. Et puis lobby n'ont pas commis abimisi bana nzambe na boumbu. Au bakamang en Égypte. Vous avez donc quel Jésus-Christ. Tant à bout meki obi c'était qui les rois.
roi Hérode. Roi le qui ba bouma ba bébé nyonso. Car la ndenge Moïse. Voilà, ba bouma ba bébé nyonso. Voilà, ba bouma pe ba bébé nyonso. Mais maman Moïse, maman Jésus, na Joseph, ba bité ya biso ba boumate, ba kimi, ba kebota Jésus puis na ndako ba mémé. Ozomona, frère, c'est ça la révélation. Et puis Moïse a le bagité en zoké. Dieu suscitera un prophète comme moi. Et beaucoup yokakaye. Voilà. Donc ça dit Moïse et Jésus, ezaka batumoko. Amen. Ezaka mutumoko. Yesu za mutumoko tala ananda kuna na motema na motema na motema. Ana motema batutu. Na kuna na Paris ba osema na Bruxelles ba osema na kino aka wana partout. Voilà. Il y a un omniscient, omniprésent. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire c'est ça Jésus-Christ. C'est ça le mystère yanzambe. Voilà. Donc ce peut la chocolat le sous Jean-Baptiste ezaka Jésus-Christ. Dieu ne partage pas sa gloire. Ce que c'est Jésus-Christ. Laisse-moi te dire une chose. Il y aura une révélation. Au moins une graine. Graine, il fallait que Koya pour la graine de bima. Voilà. Il fallait que Jésus-Christ a koufa pour que Jésus-Christ a botama. Donc j'ai fait un musicien. Oh, il y a Tchoko, frère, à Kendab. Akoufa déjà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Non, création. Créature, il y a une différence. Pourquoi création? Ça veut dire recréer. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, quel est le sous-sous? Paul Azoloba. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Voilà, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, graine au babouakaki, fallait graine on est koufa, pour y bota banzete belé. Frère, n'a pas sauvé, yo moment na yo mo maman nzambe, na publié que le nom boy battu et tout ça qui bat. C'est-à-dire tant que maman yo on senti que on regarde na maman babondeni. C'est-à-dire yeso bota mi katna yo ba benga ka frère nouvelle naissance. Et ça va tout maman était beau lui beau. Donc nouvelle naissance ça veut dire que voilà, c'est ça. Frère, laisse-moi te dire une chose. On ne fête pas la Pâque, mais on vit la Pâque. Dit Amel. On va fêter la Pâque, mais on va vivre la Pâque. Voilà. Et là, Christ, il y a une Pâque nabiso. Voilà, Pâque et la Pâque. Et là, c'est sortir. Pâque. Donc, il y a bimaki, il y a un Pâque, bimaki. Il y a un koko là-bas, on la fête, tant que on bimaka d'Égypte. C'est ça, Pessa. Il y a un Pâque, sortir. Frère, ça veut dire que frère, ça dit que Christ, frère, aboute me katinayo, obimi na mabe. On ne fête pas la Pâque, mais on vit la Pâque. Nous avons une joyeuse fête de Pâques, les païens. Voilà, ça veut dire on vit la Pâque. Voilà, donc, nous avons frère, nous avons Pâque, donc, Yesu abotama na katinangai, donc, botama yasika. Yote, batabia yote, yande Yesu abotami katinayo. Voilà, c'est ça. C'est comme bazo koka, kosangisate, bazo kokande kopanza. Parce que femme, c'est l'on a eu. Azala mbali na ite. Une question. Voilà. Pourquoi? Parce que ceux qui t'aiment souvent sur après ça rambongo, balinga ba récupérer, ba pese mobile mususu, ba perdre été. Ceux qui mobile on appelle ça rambongo, balinga ba récupérer mobile on ba pese mususu na église là-bas pour atika la wana. Voilà. Dans ce moment makambango, babi nini? Organisation d'hommes. Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. De la tradition, vous annulez la parole de Dieu. Il y a un côté de frère. Voilà. Il y a voilà, je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Avec quoi abolir la loi, parce que la loi parlait de Jésus-Christ. Avec quoi abolir ma prophétité, parce que tous les prophètes ont prophétisé de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est-à-dire, mais je suis venu l'accomplir. Voilà, donc Yesu a kokisi makambunyo sonde gonangai. Voilà, Yesu frère, ozana Yesu, peut se dire même la frère, j'ai la chair de poule. Quelle grâce. Frère, nous savons Yesu Pâque na yo abotami asika na bomona obimi na makamo mabe. C'est ça la Pâque. Pessa et là qui s'est sorti. Donc Yesu abotami asika na bomona yo. C'est ça, on ne fête pas la Pâque, mais on vit la Pâque. Tu vis Jésus. Voilà, on comme une nouvelle créature. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est notre Pâque. Frère, yoga fait ça on a continué yoga la 8 ne balobi yoga la 8 ne balobi. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain
donc tout ça la fête yango ya nini ya pakité ndenge ya loi bando salango nde bando fêter pour na bakoko na bango tout salango bongo te yoka tout salango yoka célébrons donc la fête non avec du vieux levain non avec un vin non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Donc ça dit quand le vin c'est quoi? Le vin zali au moniteur ça la pâte. Le vin zali vimbi ça pâte. Voilà. Donc ça veut dire que natang akala pain sans levain, ça dit pain sans levain longola ba levi rwana donc lipa moko pur. Donc le pain, c'est Jésus, il est le pain qui est descendu du ciel. La parole de Christ. Donc ça dit, oh ya Moïse, ezalaki na loi na kati. Pourquoi loi? Loi ezalaki pour comme ma bateau na obéissance. Donc on peut ça exemple. Mon papa Kabila était en contact na Congo. Mission ezalaki boso, ba moni mo na pantalon ba bekiyo. Ba moni bo o muyibi ba bekiyo. Ozo mona ezalaki pour nini? Pour bateau ba zonga kaka na nzela. Eza loi afin que bateau tant bateau ba banga. Bateau ko mikimia. Yango loi ezalaki pour comme ma bateau na obéissance. Voilà. Donc ça veut dire que yango yango babisko to fête wana non de bando fetango kala mais to fetango na ndenge ya sika ça veut dire que les totangi na un Corinthien Christ est notre Pâque a été immolé pour nous ça veut dire on ne fête pas la Pâque mais on vit la Pâque mais on a un concert à Pâques au dimanche il y a Pâques oh de ba païen na ba païen frère de na ba ki Jérémie Niangi oh ya bongsi ser na biso na bubu donc Jérémie païen donc tous beto bambata spirituel donc boutel le mutu passe mieux que ça là yo yebate na kombo na Jésus Christ faux serviteur de Dieu to ko boto le ser na biso beto bali c'est mon bali na kombo na Jésus Christ païen. Voilà, tout comme la mission de Souka, je crois que Bandeko Bolandi Bisso, ils ont un message très important parce que si vous allez bien peuple de Dieu, Lelo, ils ont une perdiction. C'est-à-dire, Bobungi et Koti Makasi. Mais, Bisso Tozawana, Pona, Totiel Lobanzambe. Babi kolongola te ko bakisa te yo moko tanga kango makambo yo moko tanga kango yo moko yebi que par exemple moi c'est côté le maté yo moko yebi te aussi mamutute parce que o yebi ne oza ko mitambola mais ozo sala yango bon par ignorance ou peut-être c'est une sorcière ou un sorcier pembe na pembe mon frère merci à Bandeko Bolandi Bisso frère j'ai fait ça dans ton pote de Fils Bisso avant tout c'est ngalo bagolo moko le l'autre moment na pesa offrande mo sur le motema passe frère la Bible eza wapi Abraham babaka pesa Isaac pesa ye frère Yesu c'était pour la foi ya Abraham tant moi je kata Abraham ça dit no na tela la foi no so linga ngai bon c'est comme bino babi pesa et le ça le passe ozi mbongolo yo pesi ozi ba bijou no pesi mais c'est comme Abraham a pesa à Isaac était c'est au moins et puis Isaac c'est qui c'est ça frère toute la Bible parle que de Jésus-Christ. Et bon, le fils de la promesse. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Frère, toute la Bible, on est à Jésus et Moko. Ngalo titolo babo eza Jésus mtao loba. Pour ça il tolo babo ete. To bela masolo banzele ba musique ba nini. Bien sûr. Mais tant on continue bomo na biso. Yo moko ndeni, c'est lui qui parle. Yo lo bia bote mystica, nouvelle naissance. Il so bote na bomo na yo. Graine fallait que kufa pour ba graine bimebele. Voilà. Donc ça veut dire que bato beno parole te ndongo lobi azo chantre azo yemba mo simba batu aibine logo après chantre comme la salle église comme pasteur tant on a popularité voilà donc mon ndongo lobaki pasteur akufi ato abeli mo sina tikali bana batikali collaborateur ko to libanda ça veut dire eza ba magablo eza ba société privée na bango voilà sortez du milieu de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 Bible zo loba boy sortez du milieu de et je vous accueillerai je serai pour vous un père voilà le père spirituel et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà. Azolba, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Connaissez idolâtrie, pasteur Nabiso, cher Nabiso, église Nabiso, tala ba Mathieu le Tunasi, tala construction. Voilà. Nazagina, amen. Faut me la amel ba bengo le boulanguma. Donc pour la bango il y a biso eleki. Donc ils va concurrence dans tout temps 24 chapitre Matthieu chapitre 24 verset 1 à 2 ba d'ici ba Yesu tala ndenge ba tongi Yesu ba atamo ko te kala ko panzana. Donc mon bango pour la bango église na eleki kitoko. Bazo tonga na ki kizami na wana leka ki pa na yo. Donc abie yo azo tonga akala azo sala stade de martyr. Voilà. Donc ba tout moko frère ba za nzambete ba to ba luka Matthieu vu donc nana leki église na l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est un peuple mis à part. Voilà. Donc, Bananzambe, frère,
tous en abiso tous c'est l'ensemble na suka total bat ba kota te offrande expliquera moké offrande des ambongoté offrande des alliés tout la Bible parle que de Jésus. Dieu a apporté un corps pour venir te sauver. Il s'est fait offrande, les ambeka, et un bon côté, t'as même un dictionnaire, offrande des ambeka. J'ai fait fungo ya ba choko, o ya ba boucle d'oreille, o ya prêtre, o ya danger, ba bien longia bonbon, le roi Zabaleta. Donc il y a le logo comme mon scène ensemble. Quelle grâce! T'as n'inga koma, t'as n'inga koma olata, car il faut mon veste, faut mon lokolo. Ça dit que non, tout tiki la Jésus. Voilà, c'est-à-dire que tu commences offrande pour servir l'Éternel. Voilà, et on va aussi payer ça offrande. Donc comment offrande? Bah passer dans un verset, moi c'est mon rappel qui dédaigné, mais il a qui signe, frère, il y a aucune révélation. Ah, bisous, bah rêve. Nous ne prêchons pas les Écritures, bien aimés, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Scandale pour les païens, frère. Il y a aucun loco. La Bible, quand la Bible parle de la femme, mais c'est nous sommes la femme, nous sommes les épouses du Christ. Maintenant, la femme a donné 2 deniers. Chiffre 2, c'est quoi? Chiffre 2, c'est la parole, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est ça, le chiffre 2. Chiffre 1, c'est Dieu. Chiffre 2, c'est la parole, c'est-à-dire la femme, c'est-à-dire un enfant de Dieu, un chrétien, l'épouse du Christ, il faut en a dédaigné, il faut en a parole. Voilà. Et la parole, frère, ils ont quoi? Natanga Bible mobimba qui 3 fois païen. Parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà, il faut tant avec révélation. Donc la parole, c'est Jésus-Christ. Il est le pain qui est descendu du ciel. Voilà, c'est lui qui est la parole de Dieu. La parole s'est fait chair. Et cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà, c'est la parole qui est pleine de grâce. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire venue du Père, du Fils unique. Ça dit, Jean chapitre 1, verset 14. Ça dit, c'est Jésus qui est la parole. C'est Jésus qui est le pain, frère. Moi, on a sur Sainte Seine. Parce que ma papa bandibou, papa athée, mindele, parce que ma vin, parce que ça jus d'orange, oh, Sainte Seine. Que veut dire la Sainte Seine? Tout au procédement. Voilà, le repas du Seigneur. Tout c'est quoi la Sainte Seine? Bien aimé, sortez du milieu d'eux. Yesu qui kolongolate ko baksate me ko kokisa. Ozana Yesu a kokisa nyonso. Tambolaka na ko banga nzambe esili. Ndoka ko kanga yote, tika ko banga ka yo moko yoka lo balobi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Frère, tiens-moi ce nom de Bogo Sozobel. Tiens-moi le Bogo parce que tu as cru en Jésus-Christ. Crois la parole. Ne crois pas aux hommes. Crois la parole. Frère, moi aussi, j'y sois. Bexémé le mot talete. Docteur Abi Alia Kaboté, Alia Kaboté, Natel Abi. Oliagnon soit parti à l'élo. Yo, ma foi, papa, yo, pegabi. Oliagnon, son nom de Jésus, que nous t'allons l'élo. Moi, c'est qui te condamne. Vous avez dit, c'est ici là. Avec un rendez-vous dans l'hôpital, docteur, tu dis, qu'est-ce que tu as fait? Avec papa, j'ai honte. À vous expliquer, c'est que parce que mon papa m'avait dit à coquiter. Voilà, ça veut dire que, bien aimé, crois à la parole. Tu vas chasser les démons. Ou chasser ma maladie. Ou chasser ma douleur. Bien aimé, parce que tu as cru en Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. C'est quoi le serpent? C'est le diable. Le serpent ancien, c'est le diable. Et sur les scorpions, c'est quoi les scorpions? Ils ont la ruse à diable. Akangaki libala, akangaki mabota, akangaki misala, voilà, les scorpions, moi scorpion akangaka, il y a un piège à diable. Je vous ai donné le pouvoir, appelle ça le pouvoir, sans le ganga pour aller. Et ça, ignorance. Je vais donner le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y aura la succès et rien ne pourra vous nuire. Amen. On a besoin de Moukounate, Mouyibi, impudique. On a besoin de Tombote, Yekaka, bâtir les hôtels. Détruire le bâtiment ministère. Hôtel, bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Yoka. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frère, tant on dit, mais Yesu, frère, tant on dit, condamnation surtout il y a ba koko bani elimwe nango yo monde le baso za impd dehors mabe fait c'est ça la parole ba ko sarabino koko sala ka boye yaka makambo lokuta soko ndimeli Yesu no se koi so ko ya te tala kondima na yo eza kokoso. Merci beaucoup to Sukisi Awa. Amen. Je crois que prochainement tu reviendras sur le miracle. Donc bien sûr tu reviendras aussi sur le miracle parce que c'est très important. Ça c'est bien ça. Parce que ça makambo les nous sont allés bien battre vivre dans makambo. Miracle. Frère je peux ça mon beauté aussi c'est ici moi c'est la sambela pona bato. Amen. Na mutu moza na besoin prière. Amen. Nazo bondela pona ondeko nzamba isinga la sambela pona yo. Bien aimé nazo bondela pona aussi ko na komona Jésus Christ papa. Nzambe na lolola. Loboko no yanguya esimba ndeko bina sambela pona ye papa pambola ye papa ko isa maladie zo déranger bo moyena nzambe ko isa yango
koisa na kombo na Yesu Christ papa koisa maladi wana yonde docteur ya ba docteur nyos na belema kilama Yesu Christ otengaki na mba Golgotha papa etanga na vie à frère etanga na vie à sœur etanga na vie à ndeko azolanda oza na ba problème na santé oza na problème papa na musala oza na problème na libala na ye oza na problème papa que soit genre ya problème makila na yo papa ekinde kufungula nyos o diable akangi na bomo ya ndeko na kombo na Yesu Christ na ona lobi te papa obini ne bongi na mwana na yo pambola ya at papa atatu la monene noke na prière oyo amoni loboko na yo na bomo na ye au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce. Amen. Voilà, donc merci Labino, on peut s'en botter hein. Nzamba Pambola Bandego Sobalandagi Biso, sponsor officiel, Jésus-Christ de Nazareth. On a le baki, oh Nzambe, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée. Keba yogo zutuka, sokiakuti ona masumoko tikalae. Erangoyo tika mabelanda Yesue eriangoyo. Voilà. Sodome et Gomorrhe. Alors merci. Bon, allez, Sodome et Gomorrhe. Merci. Alléluia. Mon frère Papi Ken. Oui, bike masumu koma ebele na mokilo yo. Ah, mon frère Jeff Fongue. To comment ko vivre Sodome et Gomorrhe. Mabe koma malamu nde mabe bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome Gomorrhe zongili susu Sodome Gomorrhe zongili susu Mabe koma malamu nde mabe bato bakoma kosasa na lokola banyama basi bakoma kobima na basi mibali bakoma kobima na mibali bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma tere ya koswana ye règlement de compte ekoma na réseaux sociaux respect na communauté ezalaka lisusu te yango biso totenosaka bato ya boye Quelle grâce. Oh Nzambe Yesu Masia akoya lokola moyibi moto akuyeba te soki akuti yo na masumu kotikala erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu kotikala erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55 verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit bamabe ndeko na ngai. Sodome Gomorrhe zongili susu, Sodome Gomorrhe zongili susu. Mabe koma malamu nde mabe bato bakoma kofinga na lokola banyama